Mbote bandi MDG DTV mafuta ya sika nzamba pambolela ngai bino bandeko kokamwa mokili ezokende na suka. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Oui, pourquoi? Simplement parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 que le diable a été jeté ou précipité sur terre. Et il est descendu animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps. Makomi Lobby est précisé, siez, réjouissez-vous, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les amis, moi c'est qui toko bomona, talaka metiola. Hein? Et pour ça ba problème ne ba benga ngo pour ça ba ngambo. Ouais bundisi tout ça ba tout. Kande bozo mona yon a taille bien bâtie comme une terre bâtie. Très jolie. Bon mona ba image na mususu elongezo mona na penza. Batindelinga bilili ya mwana mwasi o bandeko na ngai. Aza kotambola ako défilé bo totolo to veut dire mutaxi. Nui. Oh ya chibwa loba. Mutakala azotambola en pleine cité s'il vous plaît. Na centre penza commercial ba mituka ba taxi bat bazo ganga aotambola très à l'aise kande yo tambola so okende moi coinci tout so lati bien wana oko denda voilà ao denda bande otanga na lo bala bino mutakala eza à moitié ni tete eza tende bozo mone wana na bikini na ye na mwa ka soki string soki caleçon soki nini na soutien bombi mabele te ndenge babota ye sapatu te lipapa te ye bolumbu bandeko aotambola très à l'aise s'il vous plaît. Na visionné image wana mbali bosonga lobi o mais mwana wabe liboma to nini na pemi na zongi su Natali mbala mona comprendre Natali na ba image musu batindelinga ya yekande bomona ye wana ba photo musu bomona anakata piscine azo enjoy life. En fait, certainement à cause de l'influenceuse, bon, dommage que Aza congolaise était, Azali certainement ivoirienne ou camerounaise parce que, bah, on l'a français et puis bah français oh ya bango boy bah français bah ouest africain n'engezalaka voilà. On dirait bah ivoirien certainement. Et bah tout bazo comme bah au filmer bah lobi oh et avec des métis et des métis aussi bah tout bazo c'est kana bango bah tout bazo nzorande. Ye bango bazoyeba te mais ye ya ozwa bangenge ba chance na ye. En fait, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et na mo expérience moke toza nango ya vie na bama solo toyoka na otomona na ndenge nzamba zo kosalela biso ngolo tozunda maza kosalela biso pe j'ai compris que eza en fait condition ya nganga. Oui, ya condition ya nganga parce que soki bomoni video na azotambola malembe très à l'aise. Ya liboma rien. Ouais so muto be liboma agité. Certainement bato musu ba lobo te ba liboma nyoso te za na ba agitation te. Ya liboma te aza à l'aise. Ya condition nganga pesi. Oui ya ba makambo ezalaka. Bato ba leka na Angola précisément na Luanda. Baebi nganda moko na opesa kombo te parce que kombo ya nganda wana eza kombo ya mukolo nango. Et c'est une dame. Mama moko asala kombo bayemba epe même na ba musicien na biso akanga penza Luanda ba période moko boya ya un temps sur temps. Ba lobela trop do batanga trop do so penza oleki Luanda oleka na Angola ba période wana surtout oleka Luanda en tout cas ebi nganda na te c'est que yo oleka Luanda te oyebi te. Mama na bandeko na ba masolo toyoka parce que biso ando fana na quartier wana o nganda ne ezalaki de place nganda ne ezalaki biso zaki juste na avenue o elandi na sima. Mama wana na ba masolo toyoka il paraîtrait nganga pesa epe condition ya boye ba epi non onyoko mate oza na besoin ba kilométrage te juste quelques mètres omoni à partir avenue na yo ti na coin ya balabala kuna na ba 12 heures ni atango penza mutaxi bototo loto betango mère asepeli sango
mutakala na 12h na moi makasi lega nango swabala kosala na mwasi te mwasi blagi te mokili so ekufa mwasi te lisumu ekota na mokili na nzela mwasi blagi te yango baloba ndoki ya mwasi abikisaka te tise ntango soki baconfie mwasi mission baprobabilité to bapotentiel ezalaka ya 90% à réussir yango moni monde de ténèbres bautilisaka plus basi baenvoye na bango ezalaka plus basi ya de ces missions là en tout cas pour réussir il faut zaka mwasi bagent ténèbres ya diable ya mibali mpe bazalaka mais il y a de ces missions particulières pour réussir il faut zaka mwasi blague te mwasi asinyaka eyoma omoni mobali ya mutu bakalkile ata na baeglise tokendaka mobali ya mutu oyo même ntango nguya molimo mosantu esala eza mpasi omona mobali akwei pourquoi les hommes sont des raisonnaires ao réfléchir ngana koya petite mwana aza na nsima na natiaki miso omona ngado aconcentre te mwa azala saisi eza te mais par contre mwasi boyokaka mingi ezalaka basi donc la femme azalaka sensible c'est vrai bien que nyonso ezala na molimo mosantu te mais la femme azalaka moto bakalikili te so oyebi se sala boye loba boya soki aza d'accord en tout cas c'est là parce que esimba yango moni monde de ténèbres bautilisaka mingi basi en fait il faut voir comment elle marche elle est très à l'aise ayebi makambo aosala elle s'en fout bato bazoganga bazofilme aza kuna te tala kosaka na mwasi te nafungoli parenthèse wa mobali ti au son de ma voix wana mwasi na ndako tala linga ye koleka mwasi no makango so gagner confiance na ye ogagner motema ya mwasi na yo à comprendre penza sentir que non mon homme même yaya wa muta osepela oyebi poani bible ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur bandeko wana yaka parenthèse na ozonga na lisolo oyo ya pourquoi mwana mwasi atamboli motakala bible ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur omoni mwasi na kati na ye nzambe atia bapotentiel tout yango moni nzambe bible eloba moto azwi mwasi atrouve bonheur ezokipe te oyo aza payen asambelaka te te eza na kati ya mwasi nyonso ntango abotamaka na bonheur siko ntango ozwi ye obali ye opeseli ye mbongo honore ye ovandisi ye na ndako gagner confiance na ye to mpe motema na ye lakisa ye kolingi ye afungolelo motema soki mwasi afungolelo motema papa obongi na ofungolo na mwasi epuis nayebi na ngolo nzambe atie kati na nga yango moni tosunga bato ebele kosakana na mwasi te wana azali parenthèse tokangi te avant nakanga omoni basi ebele surtout so ayebi ke mobali alingaka ne ye te ayebi ke jo so azwi 170 ekenda epa bamakango biso na ndako ato tozwaka 10 ye moko atikalaka na 20 basi ebele bakoma ovivre na bango na mabala malgré bango oka tovandaka boye pourquoi po ayebi ke mobali alingaka ne ye te so afungoli yo ou encore ozwi kopo ngindi ayebi ke akose retrouve te bana no bakose retrouve te makango to mpe bamakango nde bakozala bien yango bomonaka basi ebele baza indifférente na bamabala na bango aovivre katika to vivre surtout so asa bani obota bana avanda kaka po ezala te ke aotala kaka nafandaka mpo na bana na si na boti bref wana ezali parenthèse nakangi mwana mwasi oyo bandeko atamboli mutakala influenceuse nakotinda image oyo mpa moninga moko akotoyaka baivoirien mingi asola na bango certainement bakoyeba ye soki azangi kozala influenceuse te bango bakoyeba ye et puis tozwa peut-être babenga ngo nini baprécision mosusu mais ce qui est vrai c'est ça la monnaie courant bauta kopesanga lisolo moko semaine passée ya jeune fille moko ya ba 20 ans soki otali mpe mwana moke bomona elongi na ye vraiment mwana moke akozala mpe na baage wana plus ou moins 20 ans bauta kopesanga lisolo mwana mwasi moko na Kinshasa mwana wana aza na ba 20 ans aza tiktokese akende epa nganga po epa kende Dubai bandeko bolimbisa mpona image bokonstate mikolo oyo tozomonte bavideo te
Même Nzambe na nguya bomisana kozongo ne bandeli. Mais si tout va bien, je crois semaine prochaine ezozonga. Toza na problème moko yango tozo sala tia banini ka boy. Oulala. Téléphone yango ya mo pe bêtisa mingi. Bon comprendre l'essentiel message les gars. Et les amis, je sais pas, je vais essayer d'échanger l'image. Franchement, bon, je crois que ça n'a rien à voir. Hein. Bandeko batindeli ngai comment? Batindeli ngai nini? Bon, eza téléphone onga na osalela mutu ezo sala banini. Mwana mwasi mwa plus ou moins 20 ans na Kinshasa, akendaki kosimba kisi epa na nganga aza tiktokeuse. Pourquoi pas akenda à Dubai aya na mituka to pe so pe na voiture nde baninga musu bazoya nango a influencer ba master. Esali ke nzoka nde na famille na bango bandeko bino boyebi chaque famille ezala na ba réalité nango ba benga yango nini ba loi établie ya famille na bango elobaki mutu wana droit kosimba kisi te. Soko simbi kisi okokoma kiole. Et mwana mwasi wana esali retour. Tango ye moko a réalisé qu'on est mutu e bandi kote tuka amikimeli mbangu na église. Ce qui était une bonne chose. Tango ake basambeleli epe atubeli basambeli pona. Et malheureusement, yango moni ba makambo nzambe esenga discernement. Ba makambo nzambe bato musu bosela nzambe na baloyenge sans kozwa appel ka pa ana don, po ana grâce, po za na abondela bato babikaka ayesela nzambe na loyenge. Babondeli po na mwana mwasi wana les amis ayoki pe bien. Normalement la logique fallait batika e pendant un temps azana na permanence bayoka nanu ba directive ya molimo mosantu po bayeba elo ni basa naye. Les amis kaka tango batiki abimi église wana eza na lemba moyen to tanga kombo ezate na kombo à la jeune fille bat ba pesenga ba pesenga na tanga te. Tangu kaka bimi na porte bandeko milimo wana ezongela ye libome ezonga e yasko ya makasi parce que Bible ezoloba soki molimo mabe abimi akenda kozwa 7 autres esprits plus forts que ye. Et tango baoya bakuti ndako na bango balaye orne clean bakozonga. Et tango bakozonga bandeko bakozonga plus puissant plus fort. Imaginez soki ba milimo wana weningisaki ezaki par exemple 60 démons ou esprits. Et parce que mutu so akomi na stage à libome ezarba légion hein, ezarba légion. Tolo bazalaki légion kutu déjà eza au-delà soki ya combien bon. Et tolo bazali na 60 milimo. Sikoyo 7 milimo chaque esprit o azaki nango e na 7 autres esprits. 7 autres esprits wana bandeko na ngai combien et ça la combien de milimo? Et que ça la donc biomo calculer plus multiplié par o azaki nango. Mwana ana na minute nde to solo la boy na osala émission aza normal sous-sauté mutu azo reconnaître sous batute akomi kizengi donc akomi vrai que la oyeba sous batute bandeko mwana ya 20 ans. Jeune fille bozo mona aza mwana muke makasi. Aza vraiment mwana muke et elle doit avoir plus ou moins 20 ans. Ana moins de 25 ans. Bandeko bo comprendre. Hein? On a problème à image mais bon l'essentiel message les gars. Azana moins de 25 ans mwana muke mais lelo oyo makambo ko salima yango na mokili ya bato oyo. Ba para bobenda bana matoi. Bible zoloba instruire mwana selon voie ya Seigneur. Enfin que tant okola s'en détourner te. Bola kisabana nzela nzambe. Bote ya bana ke na vie malembe duku satana pressé eza na ona tina te bawela bazanga parce que ndenga zana tamsu 5 ya ebele hein akutana na makambo na yo kapa kufi c'est ça le diable et puis ba okufa ba vie moko mystérieux il y a même pas une semaine influenceuse moko na yebite so aza ya mboka nina uti ko mibwaka na immeuble mususu uti ko kufa soki do ba comprendre peut-être ba so ba te loni nango ebomi ce qui crise ce qui nini en fait c'est compliqué c'est ça le diable donc bana mikie bana mikolo balingi ka ba vie ya mbangu balingi ba vie pressé balingi ba vie moko boy en tout cas franchement je sais même pas quoi dire hein vraiment les parents éduquons nos enfants
tolakisa bana nzela nzambe tosambelaka mpona bana bakamarade oyo bazokende kokutana na bango babisiko bazokota babisiko bazokende bazala protege na makila na Yesu nzambe épargner bango apréserver délivrer bango parce que eza maka komona mwana kitoko boye komona mwana kitoko boye vraiment na ba âge oyo obandi kosimba kisi bongo ntango okoma nayebi te et malheureusement bazonuna pe te kala biso oyebaki bakoko nde banokufa parce que ezala baboti nde bakunda pardon bana nde bakundaka baboti mais génération Android tozovivre le contraire génération ezoprouve biso le contraire ce sont des parents qui sont en train d'enterrer les enfants baboti nde bazokunda bana et mwana ya 20 ans akesimba kiso oyo kaa na 2 ans ya vie 3 ans lobi akufi akei vraiment les amis c'est triste c'est vraiment triste que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous vienne en aide na bamakambo tokomona lelo la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais Satan atikali su na ngonga ebele te a maximiser force a maximiser bosatana a maximiser puissance na ba stratégie yango bomoni bana lelo mitu ezosala bango su kimia te balingi via mbango alinga bonga arole carrosse biso tant tozokola na ba âge nous on songeait les études ozozela na ba 17 18 ans ozwi diplôme d'état okende ba université ou encore institut supérieur osala mie po lobi ozwa mosala moko bien po esala bien malheureusement botala lelo bamakambo eza pasi c'est partout les amis c'est partout eza kaka na Afrique te même en Europe bazali bana oyo bozomona internet eza kobebisa bana na ndenge kosakana te na période moko mwa kale wana kutu réseaux sociaux ezwi ampleur na ndenge ezwi lelo te ba TikTok ezalaka nanu te je me rappelle nazala na plus ou moins 10 ans passé nazala na zemi non 11 ans même nazala na zemi ya mwana na ngai ya mibale na selile ya prière moto bando kendaka basala délivrance ya garçon moko na otanga komboneta ya congolais bandeko délivrance ya mwana wana topanzana na kati ya salle pasteur atikala ye moko biso nyonso na contre mur mipanzi ozobango ozwa kiti imagine azaki mbinga mobali siko ba esprit se manifester bandeko ours akosa te mais il faut komona apanza bakiti donc aunguluma na mabele c'était terriblement terrible ba esprit eloba kati naye et tant azwi délivrance gloire à Dieu et là on y est en fait maman na bano memaka ye des fois na ba prière mais bino boyika ba jeune aya mo so bude siko jour wana bandeko moto elekai makasi ako supporter te milimo etungisaki ezo supporter te muke bimi muke azongi bongo tango ebambaki na mabele manifestation ebandi Dieu merci mwana na pesa vie na Yesu apesa témoignage abi muko mususu ya banoza même na munduki na ndako bon tellement vidéo comme moi mulai mwana na beta lisolo nyonso ezate donc mwana na muko muso abraka penda tatane munduki azai na chambre na yo kika makelele mama na bango azolela batato hermo mitu esalaka te wana so bawela ini na mwasi azwa abeta mwasi mwana na ya abraka père munduki abisi omoni oyo mukolo komeka susu na okitiso mutu na se mwana azala na munduki na ndako bandeko eloko nini esalema eloko nini eleka na délivrance wana bref aobeta lisolo batuni ye bon abeti moi a expliqué moi parcours comment est-ce que bamakambo ekomela ye tout ça abi une fois bakendaka na baninga na ye bazwaka baadresse na nini oyo na internet yango bapara bokeba na internet na bana bisika bakendaka koteka baame alobi batiaka ya en contact bisika bakendaka koteka ame mpona kozwa mbongo ebele alobi azalaki na badete adefai bakamarade binobi mwana sosi akoti makambo badrogue tout ça akendaki kozwa azali na baniongo mingi telema bamasa banomenase ye c'est comme ça bamasa mosusu batiaki en contact fala akende quelque part koteka ame
po azwa mbongo. Esali ke mokolo yango ntango azokende na moninga na ye, babenga ye d'urgence, bayebisi ye mama na ye asali crise aa na hôpital. Botande nzambe epargnaka bato. Alobi tellement alingaka mama na ye mingi, ntango ayokaki nouvelle wana azaki obligé azonga ndako. C'est comme ça akenda susu te. Malgré azwaki bamenace pa bamasta po fale afuta mbongo na bango. Alobi moninga moko kutu alakisaka ye munduki alingaka boma ye ntango achange ya vie po azali na mbongo akofuta te. Mais nzambe nde asala mamu na ndenge na ye. Garçon wana akendaka su te, na ndenge ase retrouvaka jour jeudi wana na nini na selile. Nzambe akangola ye mwana wana abika. Bapara bokeba na internet to pe na banet oyo bozomona. Mwana atalaka biloko akotaka na babiloko oyo ozoyeba te mwana aosala nini. Mwana azosala nini. Donc c'est vraiment triste. Eza pasi. Nzamba sunga biso. Et les amis nakomi na suka. Nakomi na suka na bona lo bebele. L'essentiel message eleki bota mwana kitoko. Bota mwana kitoko. Mwana moke bota ka elongene faso ezali. Une jolie demoiselle. Très jolie alors. Aza kotambola ne motakala libanda très à l'aise. Donc apparemment, fallait na benda caméra musika. Ah, je vois. Malheureusement, na yoko sutuka onde na sima. Yone ando poussa ngo pembeni yango bano bimisela biso image flow. Aïe, malheureusement to émission comme na ona suka. Bandeko mwana bozomona kitoko makasi oyo. Mwana oyo aotambola motakala libanda condition nganga pesie. Et a passé et a ma ba influenceuse. Na ebité ba influencaka en quoi? Da merde da penza bolimbisa ngo elobaka bangolais. Ah Seigneur Dieu, aide-nous. Oh, c'est pas vrai. Ta moino. Mwana kitoko boy. Vrai chéri. Oh, mais c'est le break. Oh, prophète pétage elobaka ne vrai break. Bota la vrai break. Bande bota la vrai break. Hein? Vrai break. Bon, siko zoyo défilé Bolumbux. Moutax. Tala taille bien bâti. Neti terre bâti. Ma belle telema bandeko. Abotate. Libumu plat. Takindoki. Ah, Satana a changé te. Satana aussi que la Satana zanga penda mawa. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous. Et partagez. Tozo bongisa ba image. Tozo ngisa ba montage. En tout cas, si lundi, tout sera dans les bons. Ouais, que le Seigneur vous bénisse. Et la grande dame, merci beaucoup. Nathalie Katina Bonzambe. Partagez, je vous aime à plus.